Soki lupemba nezosala bino motema likundu botia mabolongo na sema bokoli kolo botuna pa na bino na nzambe kasi mopa ote Quadra korama sekele avia moto mosala benzambe amani bogu ndise mopa olikambo na moto te ya biso mopa olikambo te na moto imbi soso sukola na mabele libata na maye nana leki pe to mopa oti mapembe sistema tsusu Talaraka Dobolo King, le maître des doubles de mer Nicolo to benga papa Mobutu papa maréchal en plus ça comme ni susu ki mbangiste do azongi kaka na identité na biso po papa kimbanga loba ke biso nyonso to ozonga mais ce que lelo na moni ke no Dobolo King a comprendre ke no te il faut to zonga pena na kimbangiste po yango nde ezaki eza religion o biso ba noir photo landa monito jijam na musika te mutu musoko jije na musika opesi mangam nyonso ba kombo nyonso lingi opesi ba imagination seno yo ndingo omoni mais en réalité za bonté mon père mokonzi aza nesinga na bingaki aza soso mwasi obipo nini soso mwasi alia na bana po soso mobali akobundela u damas na bana mais mon père aza soso mwasi po alia na bana alinga toujours ba petit bazala bien. On comprend bien. Mais pour nini bat balobela makambo ye mon papa sala be mon papa mais na vandi na tikalo mona makambo wana ti na grand mon papa ba biloko na tout balobaka wana ve azaka muta ba tricage ve azaka muta ba face otikalo mona ngote na tikalo mona ngote eza lokuta moni mon papa elokanga na obakisa gentillesse na ye gentil. Salut fidèles internautes, chers abonnés de Emergence One Télévision. Donc le plaisir est pour moi de savoir que vous êtes tellement nombreux, de voir tous les moyens qui vous permettent de nous suivre en ce net moment. Vous êtes éparpillés à travers le monde. Je vois les États-Unis, la France, la Belgique et les pays surtout au Emergence One Télévision. Je suis toujours M. Sapis à la présentation de cette émission. Donc merci à l'Éternel Dieu à permettre encore tous à la envie et surtout Binopi Bozoland Abisso. Et merci encore à l'équipe technique qui vous aura toujours assuré par Junior Kapaya Papa Najiji et je vois aussi ingénieur Fabrice Mutombo ainsi que Ephraim Kayembe. Merci. Na assistance il y a Rayana Nsumbu ainsi que de Tariq Ngango et à vous les abonnés qui nous soutiennent de près tout comme de l'heure là je vois Carlos José puis Sandra Ntumba et sans oublier mon vieux Mopache Kemba depuis la France et je vois encore Maman Mina. Maman Nabiso Mina vraiment na spécial bambote belé et na pesi les autres mbote mingi na Kenzo depuis la Belgique et na pesi mbote encore na Kamanvoa Manayolo. Et sur ce plateau je reçois pour vous un musicien de Quartier Latin, l'un des musiciens qui fait la fierté de notre pays et surtout de l'orchestre Quartier Latin. Il y a Kofi le grand Mopao au tribune na bakombono surtout Rambo Quadra Koraman Songambil Babetaka du Kofité Quartier Latin. C'est un orchestre où vraiment il s'est la fierté à la musique congolaise et pourquoi pas il y a musique africaine. Donc c'est avec lui sur ce plateau de un peu plus que parler sur son actualité et puis sur son parcours et puis sur son avenir dans Quartier Latin. Et déjà dans Koebi ça na cameraman nanga ce qui vraiment rozala na même moral nanga fongolera déjà champion que tout cela na 4 sim l'un des grands chanteurs de mon pays. 4 sim. Bonjour. Bonjour, bonsoir, ça dépend héros internaute Baota la Bisso. Merci à Emergence One TV.
na ndenge bopesi nga opportunité lelo na solola na bato bakolanda biso. Oui, 4 sim déjà santé, comment était un mouvement ni évolution nini? Bon, santé za kitoko, santé eza pena kitoko na ngolo nkolo. Talaraka Dobolo King, le maître des doubles de mer. Nicolo to bengae papa Mobutu, papa Maréchal. En plus ça comme il sous qui mbangiste. Donc azongi kaka na identité na biso. Po papa ki mbanga loba ke biso nyonso to ozonga. Mais ce que lelo na moni ke no Dobolo King. Dobolo King a comprendre ke no te. Il faut to zonga pena na kimbangiste po yango nde ezaki eza religion au biso ba noir photolanda. Merci 4 mais avant vraiment tout quand on a vif il y a 6 jeunes habitués à l'élo, j'aimerais vraiment est-ce que vraiment au mécano expliquer votre vraie identité non parce que tu es bien dans combo à 4 sim vrai nom na eza nani 4 sim avandi wapi et puis 4 sim aza genre ya mobali ya ndenge nini avivaka comment na bande konaye. Mori 4 sim c'est un chanteur guitariste auteur compositeur. Bien sûr je joue aussi la guitare. Eric 4 sim ezate Dobolo King appelle ça 4 sim bongote. Pas mon que non ah petit oh abeta guitare azoyemba azobina lisusu aobeta pe susu batterie pour na beta pe su mbunda na ninga sangana te. Mais oui, yango na Dobolo King atala ki habité. Yepena fo to komise 4 sim. Yango na koma 4 sim. Boniti nga naza na mutu neti batu nyonso pour na mokili mutu azanga défaut zate na pe na ba défaut na pe na ma ba qualité na mais malgré siko nyonso na ba qualité ndeleke belé na place ba défaut mais naza na simple na so la bien pour mokilo tozali oyo nde Dobolo King atera biso faut ozala bien pour bolamu yango ne mutebundela biso na likam nyonso ba mona oloba na ebike lycéen kofo papa na Licres papa na Oxy apesanga toujours ba conseil ya ndenge ya kotambola ndenge ya kozala po balobi soko vandi na mikolo sagesse bwanya yango wana moto esalaki bomoto na. Oui, j'ai comme l'impression que Koffi Olomide a conservé trop bozaka toujours batmoko droit bozaka toujours calme mais c'est pas l'image où bazaka nango pa ya Koffi bino bovana na Koffi azaka ndenge nini parce que pour ne pas que to vivre na ba rumeur ou bat baloba mais bino pena bozaka na vie quadra vie vivre ndenge nini na bato bazaka pembeni. Omoni ngai pe tango nazara na pembeni na été na bana pe kokanisa o nga pe na ndo kanisa eza pe neti yo pe na minti zo boule ozo boule comprendre mais kovanda na mutu na yo comprendre eloko moko Alain yo Mandebo le capitaine na yebisa ngai Bernie Bentley a yebisa nga pe loko yo omoni to jijam na musika te mutu musoko jije na musika opesi makambo nyonso bakombo nyonso lingi opesi ba imagination selon yo ndenge omoni mais en réalité ça bonté mon père mon konzi aza nesinga na bingaki aza soso mwasi obipo nini soso mwasi ali na bana po soso mobali akobundela ku damas na bana mais mon père aza soso mwasi po ali na bana alinga toujours ba petit bazala bien et on comprend bien ah mais pour nini bat balobela makambo ye mon père asala be mon père aza mais na vandi na tikalo mona makambo wana te na grand mon père baba biloko na tout balobaka wana ve azaka muta ba tricage ve azaka muta ba face otikalo mona ngote na tikalo mona ngote eza lokuta moni mon père eloko nga na obakisa gentillesse na ye yango wana elukela ba problème Nadine Mafuta la chinoise ayebi makambo yo Nina Buba de Londres ayebi pe makambo na oloba gentillesse à mon pao ya mona mutu so aye na sima gentillesse na yona abimise loko mamboye après ere koma ke no vie mutu asala ki faut vie mutu donc vie azara bien na batu asolara bien na batu po aza papa talaka papa ya bani belé bongo papa mobimba c'est ça aventure hein tala ce papa na bana ozandeni azara toujours bien na bana mais batu babulela kae le batu babulela ka mon pao botika babulela e comprendre bo jijaki na musika te soko bo vandi na ende bo comprendre netinga Eric 4 sim na vandi na Dobolo King ndi na yo comprendre quoi.
Oui, merci Eric 4 Sim, vraiment expliqué bien clair que Kofi aza obino bokanisaka et puis bato tout basaka campagne mabe contre Kofi. Donc mutavan rana pena yo pena que Kofi aza oaza kanate et 4 Sim, c'est pour la première fois que l'émergence sur la télévision, mais juste un petit résumé à carrière non pour que tout côté vraiment dans Mozindo, il y a actualité à l'élo. Bon, net nga Eric 4 Sim na bandi mondule kala na linga na ndule l'école na chiki to ndotanga na zana masa na mama be Jean-Pi Fungi. Jean-Pi Fungi masana et ça surtout betine Dieu Seigneur Seigneur toi qui connais mon âme pour toi mon Dieu toi qui connais la sincérité de mon cœur toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole yeah yeah dans ce betine Dieu il y a pauvre débat, pauvre frère débat, pauvre sœur Marie Missam, na masa na mais chiki mobimba kao. Masa na ah ya yo m'a bien, faut que nous na orchestre na biso mo bizana chorale, les aïna na na Saint-Benoît, les aïna chorale les aki, les appels orchestre pe na compte sa chorale. Ndi yango mute sala ke non et pe sanga mo elan na zo mo rapidité wana. Après on a na kinape usape test et pas tata, pas Dolph. Bon, c'est on a pu avoir un petit non, on a collé un qui m'a rappelé. Ah, Isakala. Bateau Baolanda Baebi. Après, on en a eu l'équipe pas carrément pas. Après, on a eu la canot de Boloking, à recruter, à comme musicien. On a dit, ah, on a pu une chance. On a pu une chance, tout ça, belé, tout ça, 25. Mais de Boloking, on a tiré la 6. On a bateau Toya qui on a. Si elle a tout ça, tout bunda. Avec mon pas, tu voyages trop. On a limba avion. Dans 19 pays d'Afrique, je suis 3, je suis 4 fois, je suis 5 fois, tout le temps, je suis il y a un peu de qualité, petit et comme il temps na bango et on a bango chance tout bayo ka bango. Ndé après sibiso album. Donc après légende, pour légende les autres bientôt après légende bato album à quartier latin. Baye bakeno, un album à quartier latin Eric 4 Sim a participé. On a participé pour l'accès boulot nangai au vie nanga babingoma les générateurs de boules motema Gina Mianda la grande dame de Bobini pour bayo ka boulot nangai au petit bango ebi pour na bi na cop musute na bi nanga na bi cop musute dans la vivant na ndule na dia carte jamais jamais donc tellement boulot nanga zandoule et on a zo rapena temps nanga au travail pour na sepeli ça bato pour biso to na biso esclave bato. Donc tous en rapport, tu vas séparer, tu vas bien, tu vas savourer la bonne musique. Merci 4 Sim, mais tout à l'heure là où tu trouves que ma solo la légende, nous participer dans la légende, mais j'aimerais un peu éclaircir bateau parce que tu as dit que Kofi il est aïbaka bateau ba musicien selon ma solo n'engé to yebeli, mais yo longa pas karma pas au quartier latin. Pendant que tu as dit que Kofi pena kana karma pas pe ici mbarate Kofi azwa yo to yo moko muto kenda oluka musala pas Kofi. Donc, on a selon tout le bon, on a quitté. On a très bien parce que tu as quitté. Donc, il y a pas karma pas na vision qui n'a que travailler pas quadrato veut quoi dans tinda bateau boke lukilanga mwana aya na orchestre et on a bi marambo lobby ana maman to loba yo quitté mais na bi que les grands caméramans soit on a peut-être même sous temps comme palin ndi azong c'est là mais lo kana loba ngai na kenda ko luka boulot comprendre que le bapé que non mon pas wa iba mission bat mon pas iba mission bat tout comprendre hasard responsable ko iba mission tout mutu akenda ko luka place ou amonika azala bien place ou azala mieux na comme pas mon pas on a bien na foutre la parler na véhiculer comprendre vie et changer mon âme jamais au colinga que non au salaire na chaîne mo be obi ozo elo roté parce que na parler ba no ba vivre ndé au mutu nyo sa luka toujours place ou amonika na évolution ezala. Et on a peine quartier la tête pour l'évolution. Changer la quartier la tête c'était pour évoluer la musique na. Bien sûr. Et l'intégration dans la quartier la tête c'était comment? Mais c'était trop bien même. Yango bozo mo ba preuve les lots aux ato bunda. Bande ko no ba yamba que facilement il y avait pas de croc à jambes. Mon quartier la tête est un peu différent dans l'orchestre belé. Pour l'orchestre msusu ndé to ebi okoya na orchestre bo msusu domer CPL na hoté to soliste CPL na hoté au bétaté. Mais biso au quartier la tête à bonté. On peut attendre toujours bénéfice d'un mouvement. Bénéfice d'un mouvement ça ba bosser. Donc il faut oser la bosser. Donc si on aura bosser c'est fini. Donc différence en quartier la tête orchestre au
mopao ye moko soit sepeli na yo amoni ke petit en talent c'est fini yo siko faut ça la siko ba prouve ni baloba en anglais ndenge amani bogu mama na Aisha loba en anglais do ba prouve et nous avons dit que il y a qui marque qui vient quadra ou vraiment mon été Eric 4 sim vraiment fois à côté quartier latin. Hey mama nazolela hey mama nazoka choe hey mama nazotangwa kwanza ngalito inga na yoka mukusa sopelanga so inga na yoka mwa moselu fimwali to yangonga nazolela katikata butunga moko temwete modwa bominga idenga matanga nzoka bazobomanga nelengi moziza zozazanga nelengi on ezaka ma de parmi bablo on a imbaki on a bezala iko wala o yempe na vie quadra vraiment ah t'es plutôt fatigué là mouvement mais oui ezai moni musicien o a ebi boulot o a na connaissance azora tembele te pour juger artiste à monaka so exactement oyemba 10 heures du temps te muto azana lito italaka mopao le vieux qui mangiste le vieux qui mangiste déjà mort le vieux qui mangiste moni azana na lito i moro be oyo artiste de singa uta ko tamuke so yo ko ka bonga bike o aza artiste azo promettre azana voix azana talent. Merci Eric 4 sim, donc restez toujours branchés parce que donc vous avez dessus Makamba bien Isali Awa Eric 4 sim. À une certaine époque, on a connu quartier latin orchestre Basta. Tina Mutambundazo Ebana, Tina Mutazo Betalin Zanzazo Ebana quartier latin. Mais actuellement le quartier latin est perdu à valeur nangwana et perdu à lui au Ezara nangwana. Je sais pas se dire à quoi bien batuboye sika par rapport à bateau bazala kala mais moi différence Ezara makasi vraiment. Bon, moni c'est Rosolo bana ba combattant bazala te. Ezaka ba combattant te ngana na loba na lobite ezaka ba combattant. Mais na biso ke non série wana ba combattant bazala te. C'est un peu différent na série na biso. Comprendre? Jamais ko boya ngo ke non ko voyager boké moi mikili boké moi nini tant boye be na album et ça la moto mort be yango peut-être ezalaki pe et favoriser pe ba série wana mo marambo ezala bon. Mais biso sko toye na temps moko boy o ezaka non l'orchestre bete sous na pototé mais toujours maintenir aux à la propre em suku muto akina pe msubu telemi boy o mona kenon yo to leki comprendre biso to ba soldat to ba guerrier marambo to za na temps non jamais oui na compagnie batou ni quartier la tête na bisa malamoko le vieux qui mangi c'était boss ngani ngo imbisanga 10 vocaux ngani ngo imbisanga 5 chants mais non c'est pas ça. Atanga moro na linga ngote mama mezanga na tanga comprendre ndeto zaboye Nadine Mafuta la chinoise MC Panzu les mignons garçons MC Panzu aebi marambo oyo hein oyebi musique na biso faut comprendre lo mombe maman c'est en attend tant na autant esimba ebeta kudu deux fois te ebeta ngonge ebeta maman mba mambo changer et on a bi bopé sa biso chance boyoka bachana biso o bachana biso yango ne mtezo na makamo bolingo bakabola kate jino e bolingo ba moitié te kabemba e na préféra na lukamba e tomata na nzeta mbila biso de zoyi jino za tembila insécurité pona yo e na goya ko beba nzodo e pona yo e na koma mikuwa e pona yo e na misala mabe bolingo bakabola kate jino e bolingo ba moitié te kabemba e ngana préféra na lugamba e tomata na nzeta mbila biso de zoki jino zote mbila insécurité pona yo e na goya ko beba nzodo e pona yo e na koma miguwa e pona yo e na misala mabe comprendre banzemba baboye ona mbeli jino kabemba nzemba boye so ebimi na bige kanga mokili koyoka koyemba zemba kitoko makasi et modèle pays idole na musique ezaka vraiment nani idole na ezalaka mopao eza mopao ekozala mopao. Ah donc tu rêvais Kofi depuis ta jeunesse? Bien sûr
mon père aza mutu mo a bercer ba génération tour perso continue ko bercer ba génération nyonso pour ayebi boulot na ye asala boulot na ye avec perfection comprendre donc ti asala ngo placement o même su yoko négliger na yoko mona o to les catholiques te mais bozongi là na so esenga bo bandela ta 5 fois pourquoi bo bandela po eloko ebima bien na bana de ko linga mo pa po asa mutu mo be avisera grandeur donc a bana déjà au mimo on a déjà grand yango on appelle lelo sala que non azala grand azala légende o isa que non ba génération tout ba koyoka e omoni musique na biso na Congo awa eza ba aventure te ko maintenir ten belé wana ne dobolo kinga sala que ti lelo azo maintenir bat bazo yoka e musique na e ezo beta ba génération so eza ba aventure te yo vraiment ndenge ba jeune ba boulana bango un jour ba kindi ba winge donc yo lokone tikala ko sala mela hote tenga na boulana te que non na kende winge te nga na boula quartier latin kala eza ba aventure de po Alexis Yamamoto Yamatia vient nga veki Brone Claude Mulumba Lembingazor ba ebi magambo banda kala na bande ko betela bango Osva de Paka que non bande ko betela vina nga Osva de Paka honorable na obeteli masolo ke na petit na fazala kana latino pelele ko kisama na bana déjà ko boule mo pa okala ba vina nga ba Placide ebio business class VIP ba ebi magambo yo na Bernie Bentley de Brazzaville a ebi ke no 4 sim a boulard de latino yango rêve na nga lele comme réalité. Un rêve qui se transforme en réalité. 4 sim na quartier latin lelo nzambe asali ba rêve ne ko kisami et 4 sim quartier latin za orchestre où yobimisa ba musicien ebele ya minene tant que vous avez vraiment quartier latin on a là aux aki musika nango musicien nini vraiment non peut se plaisir à quoi approcher sur ce quartier latin mon pas mon konzi dobolo king andor mon pas donc ba soleil ba fali ba Gibson ba Willy Bula donc muta inspiré on a batona to azalate te bango nyonso ba vie na biso ba leka na quartier latin bango nyonso ba la danger mais ko yebisa que non ko sélectionner moko on a mo passe tout le monde a sa préférence na quand même omoni ko zo déjà que non mo pas zo na orchestre na c'est que oza bosser donc ti dobolo kinga zo e bango tout baza bosser donc jamais na rolo bageno na do ba nani o eza mo passe et dimne na et dimne ne sinande te ah na dimne na pone omoni quartier latin mambo zo luko me mawa ba polémique eza polémique te eza boy quartier latin eza famille comprendre eza famille ma obesangisa bato ebele pe e konje ko sangisa bato ebele mais ce que ya neti que non o bisanga non na 2000 bana na opo na donc eza mo passe non yo tellement yo na préférence te ça va tes préférences on a ebisa yo déjà mon pas pour y pas appeler membre quartier latin moi gaza boss na biso mais azo faire partie na quartier latin donc préférence en ezayi po yeni mutasala yeni mutakrea. Oui, avant de côté vraiment la légende est comme Solé Vandi, Kofi Olomide a outaki France, Boraté dans le concert ya Arena ou ce que Bokenda qui est ça la bien et après on a Kofi traduit en justice, ba Congolais ba balukeli Kofi, ba Congolais ba livré Kofi na justice, bien en tant que ba musicien à Kofi et ça là qui bino ndengeni ni comme on a vie à zongi na Kinshasa. Omoni mboka na biso Congo tous en amont ba perte mo bo. Ba perte ya nini? Ba perte ya mambo ebele tozana donc nakolo ba msupe ata ba perte ya raisonnement pe na ngolo bango pe bato ebele bango ba perte ya raisonnement mais oui bien sûr monde déjà boye mboka na biso photo e bakeno tozana chance ya kozana légende kozana mutuneti Kofi Olomide aza congolais abotama na Congo comprendre il a chance mais ce que chance wana bato ebele bandima ngo na kuzu bayoka soni po bandima ona boy na opé cet exemple neti ya U Arena ezali concert mo te kaka pona ba congolais ezali concert mo bizarre et nous à la fierté Afrique mobimba fierté à monde pour Dobolo King concert mo U Arena et nous en est premier africain à beta na salon le concert de sa fille mais oui pour yeba ke ba nigérien pe bazana ba envira biso fort ba ivoirien bango pe ba lukara ba koma na ba niveau d'artiste biso baza mais ba koma raté mais actuellement ba leki on faut ndima ngo quand même te ba leki on te ba leki on ndini yo Wizkid ngas ko na za na légende
Bon Davido. Légende. On a une légende. Nous pas mon conduit. Autant il y en a pas comme Davido. Ah papa. N'a pas été me comprendre non t'es. Non c'est pas on comprend mais actuellement bah Nigérien bah Ivoirien bah supérieur que Bisso. Au moins il aurait le Bisso boy, il est complexe. Moi bâton nous sautant. Non, il est complexe. Il y faut reconnaître quand même. Évolution bah il faut l'admettre quand même. Il en a 6 il aurait ça alors il est complexe. Moi bâton nous temps ba Congo. Tout ça on a balance. Bazondima, balo ba inspiration na bango uta na Congo. Jusqu'au bout de la musique à Congo. Oui, musique à Congo, mais je reconnais l'évolution de pays où il y a des Zongisima. Oui, il y a des Zongisima. Jusqu'au tant que chroniqueur, il y a un bâton dans la TV. Il y a un sur le téléphone, il y a une photo dans la banque. Il y a une photo dans la vidéo, il y a une photo. Inspiration à musique na bango ba beta lelo. Et où t'as na Congo? Bosco yebsanga mutu o a sali pour azala ninga zana a copier kiyo. Ako leka. Yeso mona copier les original. Oui, non, mon été monsieur attend que ce 6e primaire comme autant que c'est université. On a tout nié. Est-ce que copier les original? Ah bien sûr tout 4 reste. Et ce petit réponse ce que tu le ban. La petite réponse non parce que copie est-ce que on a copié école les original mais dans contexte c'est biso tozali que musique na biso ezongisima ba nigérien ba ivoirien ba 8 mois avance par rapport na biso. Aussi musique na biso ezonga sima te bato bazolinga bazonga sa musique na biso ko sima eza ba bandeko na biso ba combattant comprendre bango ne baolinga bazonga sa musique na so sima musique na biso eza musique mo be o bato tu ba enviango biso ne photos ala lisanga to luka to komisango likolo mais tant que zo ina o ina ndeko no mo pa o mokonzi le vieux qui mangiste abeta na yo arena abeta te aza de millionnaire. Azane kana mbongo azaka ka millionnaire do azaka na mbongo po azana ba activité à part nous les les kota. Comprendre? Na bisa bande na so combattre faut botter la charge pour biso a petit na bo beri 4 simengo za première fois na poto. Obi ke na sima na nga pene na zabu na pe na bateau pe na zo pe charge. Bateau na pe msupe ba za pe na bateau. So o tepe ba massa msusu to nga to za combien de personnes au pe na sima na biso bato baliaka. Comprendre? Donc, ils ont bisonné tout souffrir les sous. Ils en ont monté mon papa. Mon papa bêta bêta. T'as un millionnaire à bien, à bien, à na bakar ba parler donc le bagouti. Et on a vu ça. Bande on a biso bobo ma culture na bisoté. Pour culture, il y a un petit salaire valeur ya pays. Comment? Ils ont ba coltan, ba cuivre, ba manganèse. Il y a un petit salaire mais ça la mboka sur les plans il y a visibilité non. Et ça qui tire. Au moins des abeilles. Mais les Chinois, ils sont allés Chinois, Chinois, c'est un karaté. Tout le monde bon. Eh, so au moins les Chinois, ils sont allés kung fu. Et ça qui tire, on aime sali bango, bakoma bon. N'a pas tapé américain. Les au monde les américains, les mitsa derrière, les soldats, nous sommes télé dramatique. Et ça, arte. Il y a un sali bango, non, nous tout à, obi américain, ma casse barabou. Nous sommes en visibilité. Yo on a vu ça bande on a biso. Boutika oboma qui tire on a biso. Yo obo ya musique bêta, mais na parler non oyo randu les chaque jour. Obo ya musique bêta, na fête non aux en a besoin de musique. Comprendre? Kolinga to luke logo te na contraire non. Comprendre? Parce que on a raison tellement tout bon ça là. Bon ça ba na raison te. Liboso ça que non te tout ça pour ça Kabila longwa. Félix Tshisekedi, chef de l'État, moi, Maï, moi, Kwantombolo, Azui Lobo Konzi, topé sa chance avec l'État membre et rechanger. Pour tout le monde, on dit que non. Et pour moi, nous, c'est où tu as une idée. Tout le monde a une idée déjà. Ils ont idée bien. Et mon enquête avec le temps, évolution rechanger. Il y a un autre sangana, tout l'ingato bima bandoki, yambo kana bisoté. Comprendre? Yomo ozana toi na dembo kate toi na tona mboka te toi na mboka na biso moko. To linga mboka na biso, to linga icône na biso légende mon père mon konzi. Puis azo sala drapeau na biso to mama partout dans le monde. To kina en Afrique. Au monde amsu mtonsu aibi mouvement était mais aibi Kofi Olomide. Aibi Lubumbashi mais aibi Kofi Olomide. Pour nini aza Kofi représente le pays. Mais bien sûr. Bien sûr. Quatre simbandi on a biso ba combattre ba lobi ki bazo lutter pour que ngana yo to vivre bien. Donc c'est comme si biso na kina to vivra bien. Na habité yo to vivra na kin, on vivra bien tête
oh ils ont 5 fois bundelo pour que yoza kimia so olandi bato bayaka na bamambo wana ebele basalaka te yebisano asalaka te bino to comme tombelaka bakomata basalaka te nini te ah yo ndimi keno moto ana cope na yana kayuna kebeta awana mamba buzo bana te aoya te po balongole boulot bato to atondaka na batondaki na appel na cour d'appel à Versailles na ba chômeur obiga a jour wana pe na cour de Versailles wana ni na comprendre que no basa bilongi mabe bala mitema mabe les jours on na comprendre que on m'appelle mère mobe telongi mabe au pousse na uta tana jetu louvo na te motema Mario louvo na vrai chéri jamais ko ya buzo bana moi si mo belongi mabe o au pousse na tate atana bibi chembayo hein c'est pas besoin en 2085 ba pousse on tina 2000 ce qui combien ti wana selon ban nzamba confondre bon moni ba calcul nyonso basala po ba sepela na malheur ya mopa mokonzi nzambe a confondra bango toujours so tali na procès wana ba fille wana nyonso ba bande ko se contredire bango na bango moni lisola lokuta o comprendre moi ba nde baloba ke no crime parfait ezalaka te lisola lokuta moi ba défaut mo beza moi côté mo be fa ba kangisa be ba robosana ezara bon yango na yisa bango bozana bino calme le 13 décembre oyo nzamba olakisa bino nzambe ya kimbangu aolakisa bino keno asalaka nzambe ya kimbangu aolakisa bino keno aza nzambe ya solo bo mona ke mambo ezala bien pour nga pena naza kondima makasi osva de pak ayebi Guilain Musala ayebi makambo na loba na Canada po Guilain Musala benga ngai tango amona ke na cour d'appel boy ayebisinga mais nazana ondima na bisaki peke no te ezala calme eloko ezate nzamba kosala nzamba kimbanga kosala makambo nyonso ekozala bien maître Buga ebi makambo oyo maître Buga Christian Manwana bango tu baota mopao na losamo moni mopao ezaka ye te bomona ka misu mopao aye bongo mais biso nyonso ba petit na biso na ba petit na ye na ba charge tout na mabolongo na biso ezaka na se moi tellement mabolongo na biso ezaka na se nzamba kosaka te nzamba sala ka miracle au conseil peka ko sala miracle po biso tout ozolela po talaka boss yinza sala lelo to dame to futa palin parce que yozo luka malera mutabongo tant que biso bato yo tozolela bien sûr oui merci vraiment 4 sim donc toujours évoluer na yo Koffi Olomide et Cindy Leker Nakamba Koffi Olomide a affirmé vraiment que ba maman ce que bomoni ngai Antoine na nzela bobake ndeko na biso kimbangiste yo wana et bino pe na moni okesa mo comme na okesa ba kimbangiste to ndeni ah mais nga na zanga de kimbangiste yo za ba de kimbangiste mais oui ngomba mais biso doit ba kimbangiste po doit ba na volosité bino tout boké kimbangiste tokete mais tozara déjà ba na volo mais tozala donatonda déjà kuna avant vie bo précédent déjà vie mais vie na ngai donatonda tozara na wana na sosa wana na ngerengerite comprendre vie na nga donatonda tozara na ngerengeri wana ayebi ke no petit na ye azaki mbangiste petit na ye aza mwana volusi ayebi pena ke no te papa Simon Kimbangu ye nazaki lumière papa Simon Kimbangu aza mutu oyo awande kolela po na biso bayindo aza mutu oyo po so olandeli bien na mokili bato tu bazala ba peuple liboso bazala na mokili ba noir ba peuple liboso arato ki makasi na histoire donc tu évolues bon na profiter na bidea ke no émission oyo et c'est pelisa JC Buya Pharaon Nadine Mafuta na Lyon Mina Buga de London Mina Buba de London na biga Holanda biso lycée Kofo papa na Oxy papa na Licresse babingo mal générateur de boule ya Jina Mianda ba Holanda biso wa filo ntambo wafilo ntambu vina nga pena do ya changu ya mabele ya wafilo chambu na pese pena mbote les vrais parisiens wafilo chambu akosa raté oui Koffi Olomide nde toujours baka ke visa déjà na kamba et analyse no ko sala et puis vie a viser pena nini elo ni pena sala pena ke via ke ka kamba moni kamba eza terre sacrée ya mo pa lobi moni mutu tango moni ke no bandoki ba problème ezolanda yo bato baoluka malheur na yo ah donc on a problème ndengo via kekuna mais mutaki ma pas nkolo aki même pas kolo po moni muto obundela o ezaka nkolo muto okota likamuna ezaka nkolo
yango makambo so fo ekina losambo yango po habiter eza mabitumba po biso to mona ngabe po na mona ba musuna banganga ba yaki na procès wana donc eza sous mamuya musunité tema mabebe ne ah kimte mabido comme suma e comme molimo yango na to kokende na na molimo bon tina suka. Merci 4 donc on chute déjà parce que comme il est déjà vers la fin et nous allons parler de légende où ils allaient album Oyo Bakongoli Bazozela album Oyo P 4 a participé et mentionner légende des Andengeni Nakatia légende aux en a combien de vocaux? Bon Nakatia légende dans un des vocaux honorable Oswald Mpaka en Ebi Marambo Eric 4 a des vocaux batu ba yoka batu ba comprendre Ndengeni na kei pour faire découvrir ba fan pe ba mourir bonne musique té moi ba bilengi opesi bon na légende na miso nazana pongi pasi na motema kake esikoti ata mwelengi chichitika ndeko bomae sigoluka ta makai chichiko sala kanai esiko kumbata servola chichokoma kumba sexoe yako kwanza posae ozogisinga chibola yako fula potae ozogisinga Quadra kora yako kwanza potae ozogisinga Oswald Mpaka yako fula potae ozogisinga. Donc comprenez vraiment que Naza vraiment na moko ya bayembi ya quartier latin au nom de 4 sim Eric. Donc merci vraiment parce que vous répondez à l'invitation Émergence en télévision. Donc à tout moment Émergence vous allez toujours en pona et puis vous allez toujours le bienvenu na Émergence en télévision et message na bandeko bazali kotala yo et puis ba dédicace na yo pour que tu clôture l'émission. Bon message nga na lo barara na bandeko na biso to zelate mo pa o le lo zalate ko makeno te comprendre tous zélaté on pas zélaté tout continue de soutenir artistes na biso pour azara moko tozana e non ça bango que non le 13 décembre on a jour ba okata likambo faut ba mona pe que non ba congolais pe ba o ba soutenir o ba zolinga bien mon pas au bazalana. C'est ça le problème, il faut pas se manifester parce que bato bazo mona trop ça bato balingi profiter ça bato balingi musique beta kuna te alors o bazo zala pour musique beta o balingi kofia beta kuna bazo se manifester c'est donc et comme une confusion totale. Yango on a eu Sabino boza le belé le 13 décembre na ba mona pe non côté pe bato pe to soutenir mon pas to zana. Musique na biso to tikanga kufate. Nazo interpeller sous ba konzi na biso faut ana Kinshasa. Basala tatou zatana basalmo be ba 10 000 places basalmo be ba 5 000 places ah ils a raté na Kinshasa pour ce salmo à 10 000 places les années si les vieux qui mangiste double king mo pas mon concerté concert moi à $5 salle ils a 10 000 places moi te que mbalamo $50,000 récolté ya on a ça ba konza biso bo ça l'effort qui tire na biso bo pesango chance bo ta budget belé bo tonga ba sala minene musique na so ils a toujours l'écolo. Pour musique et consolant, nous sommes rendus na maramnion sur tout ça là, na événement sur musique et accompagner rabiso. Musique est là autoroute kanté, et on a le bateau de Samaël et Nabiso na. Légende des Oya, les albums Oyo, honorable Oswald Mpaka Ebi, les albums Oyo, MC Panzo, les beaux garçons là t'as bien à Ebi. Ils ont album marobe ou batunion sur bazo zela boza la calme les gens des autres bientôt moi c'est vidé déjà ba kangsi dia mamnion sur ba coffre mamnion sur salle et s'il donc bientôt là au monde même se pega dans quelques semaines bozo les gens après les gens boy ba non bisopé tous album après les gens bozo album en titre peut déjà essayé bani tena minto titre on a ebanité et ça album au mon pas appeler si quartier là j'ai boy bien moi mais charge déjà to mémoire déjà to continue au mémoire placé de ebio business class VIP a ebi ke ba petine de ba mémoire charge yango na pesa pena ba moti na nga e belé na MC Panzo Guilhem Musala vina Claude Mulumba Christian Melose Maître Bougor Soko Christian Manouana Donato Nda de Dallas Wafilo Chambo vina Wafilo Chambo ebisa nga petine ngai Musala ndega mute côté là na pesa raison vina Wafilo Chambo ke lelo boy Musala ra e comme côté na ngai JC Boya les pharaons Mina Bouba il a londonienne maman Mina donc bon séjour na Kinshasa donc on est toujours ensemble quoi vient dans lycée Kofo papa na Licres papa na Oxy lycée Kofo
vie nanga ko sarate o nyo solo ba salama babingoma Placide Ebio j'ai tout le voina Wafi Lontambu na robaki si so Alexis Yamamoto Vicky Brown Claude Mulumba donc moninga Vicky Brown vie nanga Vicky Brown bambote belé na Danemark kuna donc tozali Christian Manouana tozo bunda toujours. Oui, 4 simba programme est en ni retour à ya le vieux Kimbangi c'était nous obenga déjà na ba concert eza ou comment ba répéter za ndenge nini. Bon bateau bazolanda biso ba ke les 7 oyo dimanche les 7 tous en grand hôtel na Pullman bateau ba ebelé $50 à pamba. Bateau ba ebelé bateau ba savourer la bonne musique. Pour bonne musique il va venir dans quartier latin. À part on a dans cette semaine, on a les 14 tours en Tchango. Pour tout ça, la tour à commune. Avec Africell, tout ça, on a tour à la commune. Africell, les réseaux, ils vendent sur Internet. Pour moi, on a ça. Réseau, on a tellement où mais la réseau, on a moussou soana. Wapi 4 6 mois, na makamoyo. Réseau, on a quand ça où mais la kala. Mais où mais on a kala, mais Internet c'est débat. Mais la vitesse Internet, ils en ont dans Katia, Africell. Africell a zobé sa quartier latin ba tourner intercommunal pour ba savourer ba to ba mona pas mona que non te soutien na toujours malgré bando ki ba ça calcul na big nzambe à confondre bango pe à confondre bango wa filo tsambo tozana tchango mabele na oko. Merci, comprenez que c'était Eric 4e, un des soldats de quartier latin. Il y a le vieux Quadra Korama, le vieux Rambo, le vieux Kimbangi, c'est donc Kofi déjà Kimbangi, c'est donc Bandeko Botala Bisos Moni, le grand Mopao, Andekolamina Kimbangi, c'était Yoana Boyamba et Pebope Sayembote. Donc, message, il y en a bateau tout, vous Panzara Panzara Vesango, via ça déjà na Kamba, via déjà si ma pétolier, via déjà assis à Tikinio, Sokuna de Vela, Yab déjà Boé, via Zoya Moussantou. Donc, merci vraiment à abonné à Émergence One Télévision. Je signale vraiment l'assistance des Killer qui laisse toujours parmi les grosses légumes. Il y a presse en ligne vraiment. Donc je suis très fier de toi mon frère. Et bon séjour à Mina Bouba, une londonienne. La République démocratique du Congo, donc on est toujours ensemble. Donc maman, tout ça toujours wana et tout ça là où est tout ça là pour que je pose à Sengo. Merci vraiment na bande de tout ou soutenir Monsieur Sapuis ainsi que Émergence One Télévision. Et là, je vois directement mon page Kemba en direct de la France. Et puis, couple béni. Papa Mertin, c'est Sibou, ainsi que Clarisse, c'est Sibou, na France. Et puis, couple béni, à niveau, il y a Londres, ceux qui n'ont autant abandonné parce que naïbi que sous la telle na Simabou, Nazar, on s'appelle encore Sandra Ntumba, Carlos et José. Ereka et Igor Floume en Australie et Jacques Maïtou poto na poto ferme de la paix. On a pena ba base ba partenaire Émergence One Télévision. On a pesibino bateau mais vous sepelité nega ngana sepelaka. Donc un grand merci à toi mon vieux Jacques Maïtou donc ferme de la paix tu as toujours notre soutenir en donc yo zara toujours na pona biso au PC ba congolais ba emploi misala lelo ba congolais ba toucher moi 300 mois 200 mois $100 déjà au long du mois pourcentage moko ya chômage na niveau à Kinshasa et bah résidence partout à travers le Congo. Donc merci vraiment. Mote de sous na Francine Dombe ainsi que Kandi Chama na PCP moi na bango bébé Claudie Simbo ti wana pena famille maître Fabrice Loboko ceinture nord officiellement reconnu par la Fédération internationale Yajido et un grand merci aussi à monsieur Bill depuis les États-Unis. Donc là on va cela monsieur Bill Killer déjà zo comprendre donc monsieur Bill nga Killer donc tout ça moi trio mo bwana ça ki to komakasi ma médical la maman na Owen na Londres et sans oublier maître Richard na niveau ya Kauka et na pesi encore mbote pour na clôturer na Mima tala na mona nga bato mais Mima te yoleki merci vraiment donc to comme un grand merci à ingénieur Kapaya et surtout na assistance ya Rayana Nsumbu donc na bina ke mutazo tala nga pina et on les angate donc Kapaya to silisana artiste elle est toujours dans le limbo Killer qui laisse merci. Ezaye, tolanda le guide. Mwana mama mi alanga nzembo, papa na Didi Elvis Rocky Diego. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Zambali kololi bale batere ke la mana liloba. C'est permis de parler quand si t'es quoi n'importe quoi.
surtout na komba legi trop parler bomaka Yahweh. Église na makita na bino le botanga komba Jésus. Évangélisation na bino se komba mopao. Azaeli limatongi belobi na bino ekosimba te nzoto mosala punda. Soki lupemba nezosala bino motema likundu. Botia mabolongo na se maboko likolo. Botuna pa na bino na nzambe kasi mopao te quadrakorama. Sekele ya via moto mosala benzambe amani bogu lycée mopa olikambo na moto te ya biso mopa olikambo te na moto imbi soso sukola na mabele libata na maye nana l'équipe toi mopa otima pembe sistema tsusu tolobaki tokola na sistema tonga na singa nzela nyonso mopa koleka tout le monde suit alega Olympia bomona alega Bercy bomona suite respect 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 na mokonzi babi biso nyonso photo landaka Emergence One TV ils ont mis balete so linko e baba vrai ba information en solo faut landaka Emergence One TV Erika Tracy Mazali Soda